Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Imbwa Hazalina makolo manehi Hala Ndakanzela seyokwe. Merci Nabandeko Nyonso, où vous allez brancher sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Soki tolandi ndeko nabiso Jean Gallois nabanzi imbwa azali na makolo mine alandaka obele se nzela yoko na ye pona koyebisa ba femme africaine mpamba te bino bozali ba mama bino nde bato bobotaka biso, bino nde bato oyo bobatela biso wuta tozalaki bana ike. Yango tobengaka femme noire, femme africaine. Oh, toi ma mère, je pense toujours à toi. Ya solo femme africaine tolingaka topesa bino lokumu ya bo mama pamba te yo mama oyo oregisaki na kati na mitema na biso, yo mutu opesi biso vi ya bomoi na kati na mokili oyo. Femme noire, femme africaine, yango tozaka na posa to encadrer ba mama na biso oyo bakomi bakolo bazalaki bilenge lokola biso pe tokokoma na age na bango kotindela mama na yo mbongo toko sombela ye telefone eza mabe te, me toluka ndenge ya koencadre ba mama na biso na kati na Afrique. Tala mama na biso akomi mokolo, esengeli alia malamu, esengeli alata malamu, esengeli azwa ba soins médicaux ya malamu. Me mbongo oyo tozali kosala na mikili na mpoto nde ezali kopesa ba papa na biso to ba mama na biso kozongisa bango lisusu na bolenge soit na biloko oyo bango ba vivaki na yango te bakoma kosalela yango. Botala mama na biso, mama na milangi ya masanga na kwiti na telefone wana azali kobenga mwana wapi. Tango mosusu mwana azali kobenga ye mwana azali na mikili na mpoto, me ye azali kobenga mwana kosolola na telefone. Ya solo bandeko oyo bozali kolanda biso oyo boyokaka biso tango nyonso na kati na radio Lisolo, ezali malamu topesa ba mama na biso mbongo, ezali malamu tolesa ba mama na biso tolatisa bango, me toyeba tozala na suivi ya malamu kati na ba mama na biso. Ya solo likambu oyo to prendre yango par considération, toyeba koencadre ba mama na biso, kotindela mama mbongo to telefone kolatisa ezali mabete, me koencadre ba mama bakomi bakolo, mama kweya na verre ya masanga to kopo ya masanga te, mpamba te mama akozala lisusu na nzoto malamu te. Tala mama na bolingo oyo biso bana tozalaka na yo, nzoto nyonso tu ekei, me molangi ya masanga mpe oyo ozali kosala tomi batela. Na sengi na bandeko nyonso tu ba femme congolaise pe femme africaine tozwa ba mama na biso en considération, totindela bango mbongo, me mbongo tokotinda to biloko et détruire bango te, mende toyeba ko encadrer mbongo oyo na kopesa po basombela mama elamba,
mbongo oyo nakopesa mpo na sante ya mama eno ekoya na maboko ya bamama. Tala lolenge bamama na biso bazali kovivre na bapays ya Afrique. Bana na babar, mama na babar. Eske éducation oyo ezali malamu? Ya solo azali kaka mama oyo aboti biso. Nakoloba nini? Eloko ezali kaka to sunga bamama na biso po bakende nde liboso. Nzambe apesa bango mikolo mingi ya kofanda na kati na mokili. Nazali na commentaire ya ko critiquer mama te, mama akomi deja mukolo. Soki biso to sungi bango te, nde bakokoma na ete boye. Nde konanga ya mwasi moteme sala yo pasi toyeba ko encadrer ba mama na biso nde ekozala malamu. Ezalaki toujours ya bino DSV Diana solo photo de vos pertal. Nde tokutane toujours na masolo na biso kaka bo mesenu. Nani akoti na bilanga nanga loso